Des bandes à London TV. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Voilà, des bandes à London TV avec des Bruno original. Merci beaucoup. Des bandes à London TV. Des bandes à London TV. Des bandes à Boss Bruno. Bandes à London TV. Maman bazodale. Bodala. Bandes à London TV. Mama. Chérie bazodale. Bodala. Kotanda kumama totala dimbasango. Des Bruno original. Des Bruno original. Voilà, merci beaucoup. On nous annonce aussi au niveau il espace Ngindu, Batbaebi Ngindu, et ça juste na Lembawana vers Omata vers Okota, Okende Poma Tete. En tout cas, Baepsibiso Kuluna Moko eza na niveau ya Ngindu vers le terrain Tchobo na Matete wana eza terrible ya Osakanate. 18h 19h opération ya ba colonel et bandi ko kata ba maman ba sac ko botola ba porte-monnaie ko botola ba téléphone ko papa ba tout machette na niveau, je précise bien na niveau ya Ngindu sozo kende na Poma Tete avant courber Pomata okenezela ba nunu wana ko banaka na Ngindu wana tika kana na terrain Tchobo ba colonel bazana yako sakanate soki ba konzi ya ville ou bien ya commune ba okiko tia station moko police wana commissariat be sous commissariat et rozala bien pour protéger population parce que le rôle de la police c'est de protéger la population et leurs biens. En tout cas de l'espace Ngindu tina terrain Tchobo na Matete. En tout cas, vous avez souci, vous avez poste mora police ou ana kobanda 18h et vous avez ma bemingi pour na ba passager batunyo so bazo le ganzela wana eza ma bemingi. Donc, il y a un temps à tout sabino na tonga lelo, essayez bien d'arranger les choses, ça fera très bien à la population congolaise. Eric Mukweso Masolo, merci de nous suivre. Voilà. Focus pour qu'il mène bonjour. Bonjour Ndeko Laurent Fabrice, merci pour l'invitation. Na Pesimbote na Serge Makoso, ba technicien na Bisonyoso, Nazaline Sengo, pe na Pesimbote na Baonyoso bazolanda biso. OK. Ezala na Lemba, ezala partout na Kinshasa, tout na monde entier. Alors, j'annonce déjà que Ozawana la éveil patriotique, hein, ba définition nango, ba origine, na mode opératoire nango. Mais avant c'est là Diego le prof, les grands couturiers na salon Facebook. Na Tumbunani, na Yolo Nord, Tumbani, na Yolo Nord, Diego le prof, des grands coiffeurs, de très très bonnes choses à toi. Voilà, Focus. Deuxième et dernière partie à tranche matinale, toi as le photo de l'éveil patriotique et Zanine. Merci pour la parole. Éveil patriotique. To kosala effort to lobelango nandenge a copé sa éclairage maximal pour que to kiti sa explication pour que Moutinho Swazolanda a comprendre éveil patriotique ezali nini et outi wapi et salemaka lolenge nini. OK. Parce que mon nyonso na politique to benga ngo ba concept ezalaka sacré. Alors ce qui olingi olobelango il faut osala recherche pour na koyeba origine na ye pour na obebisa lolenge na yete nature na yete il faut oyeba ndenge nini a opéraka ba utilisera ye na contexte nini. Alors dans la définition yango tokokende na méthode o babengaka exégèse pour na topé sa explication d'origine sens sens étymologique et puis toko utiliser pe hermétique et ko aider biso to vandi ça y est vraiment na originalité na ye. OK, allez-y. Sikoyo ceux qui ozui kaka mo wana éveil patriotique ezali kangami ba momi balé éveil ezali bolamusi ou bien bolamuki patriotisme nde ezali amour la patrie. Bon, tokangi na nous parenthèse. Tozo kanga parenthèse pour na to expliquer ba mo mususu ezali nzinga nzinga ya éveil patriotique. Pour na to comprendre malamu éveil patriotique ezali nini. Ezali na éducation politique
bato oyo babongisa éducation politique bacha ba mécanisme bacha ba discipline pona ko maniola éducation politique bato ba acquérir connaissance politique sikoyo basala ba discipline ebele bazui discipline moko babengi yango la socialisation politique. Socialisation politique ezali instrument oyo bato ya bwanya oyo ba réfléchissaki politique bachaki pona ko continuer processus ya enseignement ya bato ya ba population po à partir ya ba instinct na bango nano sur le plan psychologique bazwa ba réflexe parce que réflexe ya mutu utaka na instinct na ye instinct ya mutu ba pesi yango dose ya civisme tolongwe na instinct ekomi instinct eboti ba réflexe na yo ba pesi yango pe dose ya civisme balongwe na niveau ya ba réflexe na yo eboti ba comportement na yo ba comportement na yo nyonso ba pesi yango dose ya civisme comportement na yo ekopesa yo détermination pona ko agir agissement na yo ba acte na yo ekozwa pe dose ya civisme soki tosangisi processus wana tango okomi kosangisa pensée na yo communication na yo na agir na yo et boteli yo o babengaka culture politique. Donc culture politique et outaka na mise en place ya socialisation politique teintée du civisme. Parce que civisme yangonde ezali nourriture yangonde mutu pesaka na kati na bomoto boyebi ya lolenge ya kovanda to ya kosale la politique na kati na société. Alors, de ce fait, balolenge yango opérationnalisation et ça les maranabondel et belé. En dehors, il y a éveil patriotique. Parce que éveil patriotique, ezalipe nande konaye mususu babengaka éveil national. Je crois oyo kakape moana. Éveil national, to expliquer éveil national, to expliquer éveil patriotique, to expliquer l'appropriatologie, to expliquer la vigilance citoyenne. Biloko wana ata 4 wana tant to rotanga ngo to expliquer ngo okomona ke mutu nyoso a comprendre qu'est-ce que le patriotisme. Éveil patriotique, éveil national et utarawapi. Et lobi penini, éveil national elingi koloba ete bolamuki ya batu pona botaleli ekolo lokola eloko ya motuya. C'est-à-dire que vous êtes en train de procéder à amener, à inculquer dans l'homme, dans les citoyens, une manière de comprendre que nous sommes une nation. Parce que une nation, elingi koloba ete, baimboka, ba oyo, bazwani na eteni na bango ya mabele, bazali ko se reconnaître ayant une origine moko, ba ancêtre moko, histoire moko, pe bazali na patrimoine commun ya bango. Neti kanabiso, soki tozo kolobela éveil national, toko chaka boanya na mito ya bato, po bayebake, nous sommes une nation parce que nous sommes un peuple, un peuple. Nous ne sommes pas d'un côté Baluba, d'un côté Bakongo, d'un côté Bachouaïli. Non, nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple parce que nous avons le même ancêtre. Dans notre cas de figure, ancêtre na biso o basangisa biso, ezali Bakimbangu, Balumumba, Bakasavubu, Bachombe, ainsi de suite. C'est ça nos ancêtres historiquement. Tozali nankita na biso patrimoine. Territoire oyo national. Tozali na histoire na biso, to beta kayango, balumumba bakenda ikolokela biso indépendance, baye nango, ainsi de suite ti lelo histoire mobimba yali. Sikoyo
à chaque fois qu'il y a crise politique, oyo batu balingi bakabwana, oyo batu balingi babendana, on appelle maintenant cet instrument-là l'éveil national. Balobi éveil national yakotala ba congolais balingi bapanzana. Baza ko bosana ke Congo eza ya biso nyonso, tozali bana tata moko, tozali un peuple seulement, ezali makambu ya ko bimateke ba o ba nordiste, ba o ba sudiste, ba o ba to ouest, ba to l'ouest. Éveil national yaka o ede biso o inculquer bango ba valeur na yo pour que ba zongi sa boyokani nde ekolo ekotikala malamu. Dans le contexte nabiso, tu vois que quand il y a des conflits, qu'on peut appeler l'éveil national. Donc, éveil national, tu vas comprendre en gros, ezali nini. Ce qui est na kaya, éveil patriotique. Éveil patriotique, tu vois que mo wana patriotisme et outil na amour ya patrie. To si to loba yango awa, que na ndenge o basalaka gouvernance moderne ba pesaka état gouvernance moko oyo babengaka ya providence pour abota ce que l'on appelle la mère patrie wana yende mutu abotaka ba patriote. Donc patriote ezali amour oyo bazalaka lango na patrie wana nde mama bozali ko considérer ekolo lokola mama na bino. C'est cet amour qu'on accorde à sa mère, mais cette mère là doit exister. C'est elle qui doit enfanter les patriotes. C'est-à-dire que nabo saleli bakonzi baza ko sala maniolaka politique bakobotisa batu sentiment moko il y a patriotisme. Pourquoi? Parce que l'État a se comporté le kola maman, ko banda mwana akobotama. L'État a joué en charge. C'est ça ce que la maman fait, la mère patrie. Yango mona ka bapesaka acte de naissance. Ba bandi ko pesa yo acte de naissance, ba joué en charge. Ba pesi ba parents na yo ba moyen, le ménage. Romona na tango toza kukola na tango tozaki kobotama babanda ko biso ke biso bana tozalaki na salaire. Donc c'est parce que obotami bazui acte ba pesi sikoyo ba moyen et pas ba parents na yo pour que babokola yo malamu na ndako. Et puis ba suki wana te tango baza ko bokolo malamu ba pesi yo pe école gratuite au tangi ya ofele ya malonga au silisi ba pesi yo diplôme au silisi ba pesi yo mosala. Okay. Sikoyo na minute wana ozali moto oyo babengi patriote pona nini po outi na mère patrie. Sikoyo yo lokola omoni ba bienfaisance ya mère patrie yo okomi sikoyo ko développer amour ya mère patrie. Okay. Nde okomi sikoyo ko bengama patriote. Okay. C'est-à-dire que pona ko opérationnaliser éveil patriotique et à la période oyo la patrie se retrouve abandonnée, maltraitée, menacée. Sikoyo baimboka bazali ko benga sikoyo l'amour de la patrie na ba patriote bola musa amour na bino bo bandi ko lakisa ba patriote les bienfaits oyo la patrie, la mère patrie a ça là. Donc bo bandi ko faire souvenir yo. Tu ne peux pas abandonner ta mère patrie. Elle avait pris l'acte de ton naissance, elle avait donné l'argent pour ta consommation. Après ça yo école ya ofele, après ça yo traitement ya ofele, après ça yo musala, ozali ko vivre malamu, tu ne peux pas abandonner. Donc, c'est-à-dire que dans l'éveil patriotique, on rappelle le bienfait de la mère patrie, oui, auprès de ses enfants qui sont des patriotes. Okay. Mais est-ce que pour un cas de figure Nabiso, avons-nous une mère patrie et avons-nous des patriotes pour que enfin nous puissions parler de l'éveil patriotique? Parce que l'éveil patriotique, ce qui vous a yango,
méthode des alinini, c'est rappeler le bienfait de la patrie. Ba souvenir ya malamu oyo patrie à salapona yo, tu ne peux pas les décevoir. Okoki ko abandonner patrie, okoki ko nyoko la patrie pour asalela yo bolamu ebele. Mais dans le contexte na biso, oza komona ke pour appeler l'éveil patriotique, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que okozalana ba argumenter oyo koki ko faire souvenir ba Congolais en général pour balinga ekolo. Pourquoi? Parce que les Congolais, selon bango, ils ne vivent pas selon la volonté de la mère patrie, ba vivarana effort perso. Ce sont des débrouillards qui se démènent pour leur vie. L'État, ils ont batumoko boye, bango ba bundarana ndenge na bango. C'est pourquoi on a que batouana cette majorité, ils veulent que bateka Congo l'école mère patrie. Bakabola mbongo wana ata kutu bango bakozwate parce que bateau baza kuna ba les plus forts nde bato bakokabola yango bango bato bakoteka. Mais c'est pas la manque d'amour nde omonaka ba propos wana ebimaka. OK. Alors na kosuki sa wana pour comprendre que soki ezana concept moko politique bato ba yeba ke concept wana ezali sacré, ezali na origine nango, ezali na mode opératoire nango. Mais oyo tozali nango na Congo o eza kolobama o ezali kosalema. Kombo na yango pe ezali. Tokoki koluka yango na ba mécanisme mosusu. Parce que en dehors il y a éveil national, éveil patriotique, vous avez aussi l'éveil de la vigilance nationale. L'éveil de la vigilance citoyenne. Éveil à vigilance citoyenne. Elingi kolubanini. Soki baimboka. Bavandi na kati na ekolo. Bazali kotala ete. Après avoir compris que c'est notre bien à nous tous. Patrimoine ezaya biso. Mais bazali komona ba injustice. Ba détournement. Bazali komona. Groupe ya batu mususu to mutu moko azali kosala ce qu'on appelle l'expropriation des biens de l'État. Au nom de la vigilance citoyenne, baimboka bakomanyola mayele ya kolobaka te tokoki kotika likambo oyo eleka boye te po nkita oyo ezali ya biso nyonso. Tika totia makelele, tika totia bomoto na biso na kobundisaka ba oyo bazali ko exproprier la mère patrie biloko na ye na intérêt na bango po bazongisa. Ça c'est dans le compte, il y a vigilance citoyenne. Parce que dans la vigilance citoyenne, il y a ce que l'on appelle clameur publique. Il y a ce que l'on appelle dénonciation. Ça se pratique comme ça. Ezali lokola moto aye koyiba na quartier. Biso tozali ba policier te. Mais mutu il faut akanga moyibi normalement ezali ba policier. Mais biso au nom de la vigilance citoyenne. To kokipe ko kanga moyibi to memiye na la police. Très bien. C'est-à-dire que au nom de ce principe là, nous pouvons agir comme citoyens, mais toujours nous devons nous référer à la notion de civisme. Parce que dans le cadre de la vigilance citoyenne, voilà, dans le cadre de la vigilance citoyenne, ceux qui bokangi moyibi, bokei bobomiye, binomoko batu bokangi botumbi epine, wana ezali sous vigilance citoyenne te. Wana ezali vigilance populaire. Parce que ezali entaché na ba anti-valeur. Mais ceux qui bozui dose ya civisme, na kati ya vigilance populaire et comme sikoyo vigilance citoyenne. Parce que elati sikoyo caractéristique ya citoyen, quelqu'un qui connaît ses droits et ses devoirs. Merci beaucoup. Donc, pour clôturer, en dehors ya yango, nous pouvons aussi ajouter un élément important, mécanisme moko, la propriatologie. La propriatologie est à la axe mi balé. Expropriation na appropriation.
Mais le col ngonga eza moké na kosaka télévision na ko préféré tolobela yango prochainement mais nazali na thématique mususu important oyo il faut tolobela sur l'impérialisme. Mais pour lelo to simba était je crois qu'il te comprendre. Voilà. Étymologie à éveil patriotique, éveil national, voilà. Na mode na vigilance citoyenne. Ouais, éveil de la vigilance citoyenne. Donc oyo ezali na kati ya mboka na biso tokoki ko pesa yango nature nango tokoki ko utiliser mot oyo ezali ko convenir. OK. Merci. Merci beaucoup Focas les 081 0550 552 c'est votre numéro de téléphone. 081 055 055 2 à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Focas, c'est toujours un plaisir. Veambata salut Trésor Diomi, Raphaël Lopema, Laetitia Mizeni, Nora Mianze, Thierry Diomi et bon anniversaire à Natacha Bango. Je crois que le message est passé. Focas, merci. On se retrouve très très prochainement. Merci à Joël Pembele, Rodi Loa du Couparbola, Serge Makoso, Serge Nkwelo, Gimpoutou, Msimbi Amavinga. La semaine est Des bandes à London TV. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Voilà, des bandes à London TV avec des Bruno original. Merci beaucoup. Dembanza London TV, Dembanza London TV, Dembanza Boss Bruno. Dembanza London TV. Mama bazodale. Dembanza London TV. Basheri bazodale. Kota ndaku mama todala dembanza ngo. De Bruno original.